nazali na Brazzaville. Nazali fimo beto nazali luengi makasi na ba camarade. Nakosa luengi na après na yo 6e. Tokene kuna balongoli nga pezim. Kolonga balongoli nga zema na singa bakatenga ba trop. Après bakatanga ba trompe na ba singa na sani no bote su. Koya na ye awa na kutempe na garçon mo aipsinga ke sepe na to fanti na epe. Ewo mi kobota be kobotiza te. Nde na yo kumisa Nzambe na ba prière dadi ya saleli nga vraiment. Ali na simana na yo zwa zemi. Vous avez besoin de zemi? Na zemi. Il y a combien de mois? Les amis na zemi 6 mois. L'homme de Dieu, maman Bakati Batrompe, a joué zemi nengi. C'est ça qu'on appelle le miracle. Question on a la réponse. Parce que je sais que miracle les alliés intervention en Zambie. Docteur Azoka moi, biso batutozoka moi. Ça m'étonne. Nazo bandenga pour expliquer, je bénis le Seigneur pour ça. Mais bazo botate basali 5 ans, 6 ans, 7 ans. Baken hôpital, docteur Azolo ba moi si adam malamu, mobali pas à malamu. C'est là que je parle sur la mort spirituelle. Si on a les bonbons. On est là au travail, tu es là solo. Oh, il ne s'aime pas. Ah d'accord. Merci pas non. Papa chic. Donc ma kamonsu to kutango na ba famille otobotami. Famille ezo pesa yo eloko oyo kanaki na vite. Mais oyo remarqué moi na o alobaki ko za la docteur au fil du temps tango akoli. Nesika kokoma docteur oyo alobaki donc a combien eloko mususu. C'est ça qu'on appelle la déviation de la destinée. Auto kutango na kacha ba famille otobimeli. Mais ils ont la mort au ngana lobaka o ezaka très dangereux, ils ont mort spirituelle. C'est-à-dire au ko remarquer mutum soaza mayele belé mais sur le terrain azoko kako s'en sortir. Pourquoi? Déjà ba bomaye sur le plan spirituel. Yango zo mona batum susu avant ba la peut-être abandaki ko azalaki ko zwane le mswape azu chéri azu zé. Mais depuis katabala zemezo yake. Mais ils ont la mort au tobenga kaba mort précoce, c'est-à-dire liwa o Nzambe a préparé. Et dans le cas de mort précoce, ils ont la mort précoce physique, tout appelle la mort précoce spirituelle. Nasengi yotambwisa ngai, nasengi yozola nangai, natango nyoso nabelela kayo. Nasengi yotambwisanga, nasengi yozala nangai, atango nyonso kabelelaka yo. Kolo yo mbanga Isayo Konzi maranga Osana kombo nanga Sœur Gladys na eko pesa témoignage nanga na oyo Nzambe ya Osana asalelinga. Bande konanga na bande koteka na wenze biloko nanga e bande koteka mate. Lorsque baninga baza peni nanga bazoteka kasinga na banda koteka te. Bande konanga na moni yango oyo eza malchance na ke kolukela ngo délivrance. Na kene kotambola pa basala Nzambe na ke pa ba prophète ba pasteur. Bande ko babande ko senga ngaka se bambongo kasi na sila ki kozwa
délivrance te. Lorsque na ekokutana na prophète Moïse alekisi nga na délivrance bandeko na nga alobi mama lakisaka mbongo oyo tekelaka papa abondelaki kaka mpona mbongo wana bandeko lolingi na nga ekoteka échangeaki nake kosomba biloko na nga pour la première jour nasombi biloko na ye nango na teki na wenze balobi mwana mwasi oyo alisimbikisi nayebisi bango nasimbikisi te kasi naleki kokutana kaka na nzambe ya solo nzambe ya ozana esili wana te bandeko na nga nazalaki mwasi ya mikakatano mpona koluka bavisa partout nake na Allemagne nake na France nasilaki kozwa bavisa te na bandeko kozwa kaka toujours barefi kasi papa ntango alekiseli nga ngo délivrance yayebisi nga mama kende kokotisa passeport na yo na ambassade otala soki nzambe akorépondre yo te bandeko nakie kokotisa passeport na nga na ye namoni nazwi visa nzambe ya lola azwa lokumu akumisama na longwe na mboka oyo nazalaki na koti na kati na mboka oyo esika naza yango na ekokumisa mone na nzambe na kati ya ozana bokozwa ba délivrance na bino du jour au jour. Merci beaucoup. Shalom, ngai Mama Vitali na Paris, nalingaki na partager na bino témoignage na ngai concernant musala. Na banda kosala esika moko boye banda ko correspondre na ba étude na ngate, mais nazalaki na choix te et na banda ko mona que nazalaki na blocage pour na banda ko postuler ba esika ebele mais banda ko pesa kaka ba refus na ba refus. Tant na kutani na prophète Moïse na leki na délivrance makamonanga e fongwami na moni penza loboko nzambe esali lelo nazolo ba boye na koma responsable. Donc nalingaki na remercier nzambe moko na remercier prophète Moïse pe ministère nyonso ya ozana pour na enseignement na suivi bapesa biso chaque jour. Na lobaki déjà ba oyo bazoko luka délivrance il faut bolongola ba posa ya biloko nyonso tu ya mokili botia kaka nzambe liboso bokomona bokoumela te makamuna bino kofungwa ba pe na lobi lisusu ba oyo batambola partout koluka ba délivrance oyo esimba te awa ezali terminus nazozela bino nyonso tu na moto. Grand merci na sponsor. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre chaîne Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci pour votre confiance ici sur la meilleure de chaîne, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Je profite de cette occasion pour vous remercier et remercier aussi tous nos abonnés qui ont choisi de regarder cette chaîne. Un grand merci aussi à notre sponsor officiel, il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth, parce que c'est lui le sponsor numéro 1 de cette émission, grâce à Dieu. Alors aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un grand homme de Dieu. Tu redécouvrir qu'à l'ami Tazali apôtre Pierre Tété, tu me capé comme tama solo mais matali ndenge nzambe akosala ndenge bato bakosala makambo ikosimba te kenda poto dépôt sala 10 ans rien ne marche musala ezate malgré mukande ezali parce qu'il y a des gens autres je m'appelle mususu solo nanzoto makamu impossible. Mesdames et messieurs, à travers cette émission, spiritualité. L'homme de Dieu, bonjour. Shalom, papa Shikimukani. Shalom, l'homme de Dieu. Oui, malamuna émission nabiso. Merci. Grâce à Dieu. Merci. Yambo, tokota na mozindo, ya émission mukola lelo, comme émission na losambo. Nzambe na pesio merci pour zali nzambe malamu, mokokisi na bilaka, oya yo kaka le sambo ya bana na ye. Tika lo sambo na ngai nzambe émission oyo na ndako nyonso ezokota epesa kimia epesa vie epesa esengo na kombo na Yesu na bondeli boye amen. Amen. L'homme de Dieu, le torobami matali ba blocage ba lien parce qu'il y a beaucoup de gens au niveau ya poto partout ba ko réclamer le lenge makam na boni ko marché te pe liwa ekoti et esprit des morts mikolo ko tamola makasi mona mutavanda lobi avuka neti ali akata motema. C'est dû à quoi? Makamo te bay mingi. Diable allait coopérer ba fin de l'année mais tout na na mois de septembre avec na août mais tout mona ba liwa immortel surtout na accident.
qu'est-ce que se passe l'homme de Dieu en tant qu'un homme spirituel, en tant qu'apôtre Mounene Yamokaol? Gloire à Dieu, Papa Chic, j'ai béni le Seigneur pour cette question. Et toute question en ezali, moko ya ba message oyo nzamba pesangai, na kati na service sacerdotal oyo toza kosala. Problème, il y a ba esprit de mort. Et dernièrement, tozala ki na retraite de prière pendant 3 jours. Et nzambe pas révélé ki biso likambwana mingi. Et je bénis le Seigneur parce que l'amour nous a animés du Saint-Esprit pour na question oyo. Nous avons révélé qu'il y a les esprits des morts où ils ont abattre dans la famille et belé. Mais esprit des morts où ils ont abattre dans la famille, ils ont mort physique, ils ont mort spirituelle, ils ont mort matérielle ou peut-être Tomeka pour expliquer yango. Et là quoi nezo yape à partir ya ba famille autozobima. D'abord premièrement pour na ko expliquer esprit des morts, faut y ba définition ya mort et la kisinini. La mort selon dictionnaire bazo le belabiso ezali arrêt à vie, c'est la cessation de vie. C'est-à-dire quand quelqu'un a katimoto, a katimotema, a pour respirer le société, nde tozomona kufa. Mais kufa déjà eza eloko moko o eya ke pa mutunyoso. Donc c'est un chemin inévitable. Personne ne peut fuir. Nzambe tangwayaki na po ya Jésus-Christ alaksaki biso nzelo tokoleka parce que lui-même Dieu alekaki par la mort et puis la résurrection. C'est le chemin que nous allons tous passer. Mais ils ont la mort au tobenga kaba mort précoce, c'est-à-dire liwa o nzambe a préparé te. Liwa o ils ont la katia calendrier en mutute. Na koki kopé cet exemple, mutu azala ki destiné à kufa na 80 ans, mazo ki ne kufa na 40 ans. Mutu azala ki destiné à kufa na 70 ans au-delà, mais azo kufa na avant liwa na yi. C'est ça qu'on appelle la mort précoce. Et dans katia mort précoce, ils ont la mort précoce physique. Tout appelle la mort précoce et spirituelle. Mais pour votre question, à part que l'IWA est naturel, mais c'est-à-dire quoi? Na ba famille otobotama na lobaka toujours na église to sala chouate ya ba famille. To sala chouate to zala ba tetela, to sala chouate to zala ba luba, to sala chouate to zala ba yombe. C'est-à-dire que toye ko botama to kuti ba loi établie moko na kati ya ba famille oyo ekomi ko imposer vie na biso na ba réalité na ye. Donc na kokyo lo bandenge ni na kati ya famille nyonso ezalaka na mutu moko oyo abandaki famille. Même ceux qui tolobi muluba, il y avait un muluba qui avait commencé cette tribu de baluba. Il y avait un mutetela qui avait commencé cette tribu de batetela. Maintenant le problème c'est quoi? Muto abandaka tribu na bino. Quelle sémence oyo asemaki na kati ya tribu? Parce que semence à liboso, yangonde et yaka ko se multiplier na batu oyo baza kolanda. Comme Bible zolo banabiso, mukolo Élisée ayaki na Jéricho, babitan Jéricho ba yebi na Élisée ke mboka eza malamu, mais mayo tozo mela ezo boma. Élisée sengaki mungwa, tanga zui mungwa, ke sika ko bwaka na mai, Élisée ke na suksi ya mai, ake ko bwaka, c'est-à-dire moto ya bandaka tribu na bino. Abandaki yango na conception nini? Est-ce que abandaki yango na prière? Est-ce qu'abandaki yango na kodia? Est-ce qu'abandaki yango na magie? Abandaki yango na coutume? Yango zomo na batu misusu ba yobotama na kati ya ba tribu wana ba yebi problème te, ce sont des innocents o bazobika ba conséquences ya makambo ba yebite. Ezala ba tribu misusu, tribu wana ba lekisaka na bondela ki pona ba ndeko moko na kisantu. Bango ba lekisaka âge ya 25 ans. Do ba kufa kaka. Et tant que tozo bondela nzamba ye ko révéler biso ke nzokande ezalaki na tata mwasi na bango, tango azalaki na âge assez, akenaki koyiba biloko ya voisin. Et voisin wana pesko alakelaki tata mwasi wana mabe, pe alobi batu nyonso bakobotama na tribu wana, bakolekaka âge ote. Et salamaki pe banako salama jusqu'à ce que bayolanda biso na télévision ya kisantu, bayaki to sali délivrance, lelo nazo pambola nzambe parce que bakomi ko dépasser ba âge wana pe bakomi ba âge élevé. Donc makamonsu tokutango na ba famille otobotami. Famille ezopesa yo eloko oyo kanaki na vite. C'est ça qu'on appelle la déviation de la destinée. C'est-à-dire quoi? Mutu mususu tomona kasoki par exemple na pesa kango otuni mwana mukie. Otuni mwana mukie yo tango okola okozala nani? Okoyoka mwana abana koloba toujours makamwa minene. C'est-à-dire que ngasoki na koli na oza président de la République, ngasoki na koli na kozala ministre, ngasoki na koli na kozala docteur. Mais oyo remarqué mwana o alobaki ya kozala docteur au fil du temps tango akoli
Nesika kokoma docteur oya lobaki, donc à combien le comme c'est ça qu'on appelle la déviation de la destinée. On a quatre familles to bimeli. Nous sommes des Africains et puis trop souvent ba Congolais les sous. Donc ba tata na biso ya kala. Ba yebaka pena nzambe te lokola biso to yebi nzambe lelo. Bango ba yebaki kodia singaluke to makamwebele. Na kiko peso pe exemple moko papa chic avant to na peso maloba. Ezala ba famille mususu ebotama na inceste. C'est-à-dire quoi? Koko na bino abimaka na cousine na ye. Donc koko abimina koko ba cousine. Ba botik papa na bino. Papa na bino abali mama normal. Mais le coup la papa na bino azo porter makila ya ba koko na bino. Oko remarquer que inceste wana ekotambola de génération en génération ndenge bilobi jusqu'à même à 5e génération. Donc malédiction bitumbana ezoya. Et pas tozo mona makambo ba mort ozoloba. Ce n'est pas seulement des morts physiques, parce que mort physique, c'est une mort naturelle. Mais ils ont une mort très dangereuse, ils ont une mort spirituelle. Ce qui a couffé sur le plan spirituel, c'est fini. Tout ce qu'il fera ne marchera pas. Et là, c'est-à-dire qu'on remarque que mais sur le terrain, Azoko kako s'en sortir. Pourquoi? Déjà, bah, sur le plan spirituel. Quand tu es mort sur le plan spirituel, au cause à la Kitoko, au cause à Mayele, au cause à la, je ne sais pas comment, aux États-Unis, partout au Kende, mais sache que tu ne sauras pas s'en sortir parce que Moli Monayo, ils ont déjà détruit. Donc, corps auto la tatanzoto oyo, ils ont juste enveloppe, ils ont permettre de surtout dans le contact dans le monde physique. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et maintenant, ce qui va bomber déjà sur le plan spirituel au profit, c'est fini. Avant, peut-être, abandaki ko azalaki ko zwane le mswape azu chéri azu zemi. Mais depuis katabala, zemi zoyate. Donc, wana siko foto kota na domaine spirituel total à monto, ce qui a kufa na molimo, to basala nini. Parce qu'il y a des gens pareils, physiquement, ça très bien. Au luli, au lobino, au yaza, aza vraiment normal. Mais na katinaye, na molimo naye, déjà ba détruisa, ba bébisa, ba côté esprit de mort, yango désolanda makamonyos oyo, tozo mona ba conséquences na ba innocent que vous êtes. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Maramolobi, c'est très important. Mais namonio pour d'abord, maman bonjour. Bonjour papa. Comment on a? Comment on a Brigitte? Brigitte. L'homme de Dieu, Tomoni maman Brigitte Ayawa, ils a pour un dossier. Bon, maman Brigitte a un témoignage moi comme nene oyonga personnellement n'a pas molinza. Et puis témoignage oyeko édifié batebele. Petozo landele toujours na ba prière jusqu'aujourd'hui comme je l'avais dit, nous allons suivre la prière jusqu'au 9e mois. Oyo je crois azan mieux placé à copier ce témoignage makambo nzamba saleli maman Brigitte. On est allé publicité na hôtel l'homme de Dieu. Non même pas. Maman na télévision. Non même pas. Volonté na yo. Non, ils ont même pas volonté na ngai. OK. Maman Brigitte a dérangé, a lobby qu'il faut attaquer l'Anzambe avant d'avoir la promesse. Parce que mon namokili balobaka, on ne chante pas la victoire avant la guerre. Mais na foi balobaka, on chante la victoire avant la guerre. Donc la foi c'est comme ça, il faut chanter déjà que j'ai réussi ce que je cherchais, j'ai réussi la bénédiction. Il faut chanter d'abord, c'est ça la foi là. En confessant, on parvient, on s'allie. Donc loin de là, il y a une publicité. Je crois que les témoignages pour édifier le peuple d'Anzam. Maman, tu as un peu de temps. Lui mimingara po ema mamnene o papa salini ngala. Nazali na Brazzaville. Nazali fimo beto nazali luenge makasi na ba camarade. To sai luenge mingi. Na ko sai luenge na après na yozo 6e. Roma na Roma na 6e wana ba camarade na ba biminga pas docteur mo beto e banana e. To kene kuna ba longoli nga pezim. To longola ba longoli nga zema ne singa ba katenga ba tro. Après quand on va tromper na ba bisinga no sani no bote suti. Na yo longa na Brazza na yo zonga kini ay pa mama. Koya na ye awa na kutempe na garçon mo ay bisinga ki sepe na nga to fanti na epe. E womi ko bota be ko botizate. Ay na tellement landaka nini na ndaka papa mingi na ba information na leka kana landa ye mingi vraiment ba prière. Dina yo benga papa na téléphone.
to soli ne papa makambo na ngana papa na mona boye na mona boye ne papa bon 6 jours ebisi ngai yaka jour beto sanini to kutana ne na yo ya na ebisi papa mzo na ba prière nde na yo kumisa nzambe na ba prière dadi ya saleli nga vraiment ali na simana na yo zwa zemi Oza bozana zemi na zemi ya combien de mois les amis na zemi 6 mois et 7 mois ndi na yo kumisa nzambe no baki donc na tungisi vraiment papa mimi papa ndi na benga mefuna le kana émission na kumisa vraiment nzambe na vraiment na bolamu asaleli. Voilà. Merci beaucoup maman pour notre amitié. L'homme de Dieu, maman Bakati Batrompe, c'est ça qu'on appelle le miracle. Question on a la réponse. Parce que je sais que miracle les alliés intervention ensemble sans l'association de la main de l'homme. Docteur Azokamwa, biso batutozokamwa. Mais mutazuizemi. Ça m'étonne. Nazoe bandenga ko expliquer, je bénis le Seigneur pour ça. Voilà pourquoi dans le bas il faut landela zeminaye tina 9 mois ti akobota parce que je sais que ezaka combattu mais le kola nzamba PC déjà elonga ne keneti na suka papa chic oyebi baka oyo tokuta nango ebele eza na batu misu avant na kati ya libala mais bazobota te basali 5 ans 6 ans 7 ans baken hôpital docteur azoloba mwasi aza malamu mobali pas za malamu mais bango mibale moi nazoyate. C'est là que je parle sur la mort spirituelle. Oye beti batu belé. Alors, beaucoup de maliba na labino pour rien à cause que moi nazoyate. Nesika ko sambela, nesika ko lukanzambe pour na to sekuisa et loko ekufi na kati ya bomo na bino. Pour docteur azo confirmer. Maman tellement là tout à l'heure sous la zema solo tozo ko sabi. C'est moi libombo. On est là au travail des zema solo. Oh, il ne pas. Ah d'accord. Merci pas non. Papa chic. Oui, tu as vu ce bilamba. Papa chic. En tout cas, Nzamba Zalokou, en tout cas, je bénis Dieu. On a témoignage de Mouné Boye. Alors, l'homme de Dieu, la bandi, Ngai, na Kolubakaka, Nzamba Zalokou. Amen. Na Lolenge, Nzamba Sali. Alors, pendant que Bama Kambo, Italie, blocage ya famille makamukos conseil ni kopesa bandeko oyo bamoni ke sili bango ili ke sili banibela nzamba binzamba sala raté bamoni ke vomia ke ne kokuta na kwanganga vomia ke ne makamba ba giri aboyini abi nzamba zo umela bato modèle wana okoloma na bangoni na koyebisa bato modèle wana bo croire toujours et pas nzambe. Le Dieu de la Bible est vivant, il est capable de te donner la joie là où le monde t'a privé la joie. Baka o na kuta na ngwe belé na France na Suisse ndeko moko ta ebisinga na zo teka voiture na nga na za nango na luka na zonga Kinshasa nga lubo ko zonga Kinshasa ya problème te mais loko o est important eza koyeba profondeur ya likambo o etungisi yo parce que bitumba nyose ezalaka na succès soko yebi succès bitumba na yo te c'est de là que bato ebele bazobunda bazokoka kozwa ba solution te ozobunda dans le vide. Il faut savoir l'esprit qui te combat. L'esprit qui dirige votre famille, l'esprit qui empêche que yo kene liboso. Il faut qu'on ait ba source. Comment tu peux combattre quelqu'un que tu ne connais pas ba technique na ye, oye ba changement na ye, il faut qu'on y ba. La Bible dit que notre adversaire est spirituel et nous ne combattons pas selon la chair, mais c'est dans l'esprit. Yango nazo pesa bato oyo makasi bo benga bo luka nzambe. Nzambe o tozo bondela oyo apesi mama solution na problème azalaki nango c'est Dieu là est capable de couper sa solution. Et ça la problème mon côté papa chic na lobaka leki nzambe na makasi. Batu nyonso ba ke pa nzambe na ba problème na nzambe apesa ba solution. Peut-être famille et kangio. Peut-être ozwa ke loko moko boye okomi ko jouer conséquence eloko wana. Peut-être posa innocent ya likambo oyo zokuta nango. Et cause à ba papa, et cause à ba koko, et cause à ba arrière parents. Mais soki nzamba sali yo ngolu to sololi to sungi to bondeli to yeba suksi ali kambona yo c'est de là que to mona solution pe sa makati bon mona yo. On ne peut jamais traiter la plaie sans kolongola to fina. Faut kolongola to fino checkisi. Voilà, l'homme de Dieu nabandi ngala otika yo quelques minutes pour que mon orientation mouké numéro de téléphone ezali boni
Gloire à Dieu, que le Seigneur soit loué pour tous qui sont en train de nous suivre. Oya lingi nzambe asalela ye au-delà ya oyo zokanisa. Je crois en Dieu, je crois que Dieu est capable. Ya ko sekusa eloko ekufaki des années et des années. Je crois que nzambe wana za capable ko sekusa libala na yo ekufaki des années et des années. Je crois que nzambe za capable ko pesa yo mwana lokola pesa maman Brigitte. Je crois que nzamba est capable de la maladie à motema ou ils ont dérangé yo. Maladie à barin, maladie à foie gastrique, aux an cancer, cancer utérus, baka otokuta nango belé, cancer à sein, nzamba bikisi ba te belé. Je crois que nzamba wana za capable ya kopesa yo solution na likambo oyo. Avant ko benga na lingyo sambela na nzambe. Osala une courte prière, ata ya 2 3 4 minutes selon makasi na yo. Obondeli nzambo lobi père. Cette fois-ci, ce qui n'a bengi na koti na contact na mosali na yo. Likambo na nga we wumelaki na ngina mona solution. Plus 243 89 35 68 266 pour la bonne compréhension. Plus 243 89 35 68 266. Et dans le numéro WhatsApp, soko bengi okozwa apôtre Pierre toko solola à long et à large. Na yambaka téléphone à tout moment. Attends à 2h, 3h du matin. Voilà. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Mais profitez à tout ça, mais la maman de cette émission. On a tiré là 2 minutes. Yeah, voilà. Merci beaucoup, madame. Nenge avec une émission d'Abisso. Tout comme une émission de Kwalelo. Na Pesibino, merci. Na Nenge Bozake Bele Bogotala. Émission grâce à Dieu. Une émission où yo. En tout cas, je vous laisse entre les mains de l'homme de Dieu. Voilà. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo. Problème des années, depuis que tu es à l'Europe jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas la solution, mais je connais une solution. Problème na yo et où melaki, mais na yo qui na moté malanganza mango pesa solution maman. Tu as confiance et pas in nzambe. Zala na foi na maloba na nzambe. Maloba na nzambe et trahisaka motote. Nan na monité ndenge David alobi moto apusa ne pa na nzambe pe azongi maboko pamba moto nyonso o ayaki pa na nzambe na kondima nzambe asalelaki ye nalingi na bondela kaka pona problème oyo zanango soko zana ndako ozana voiture partout où tu es ozolandanga nalingi na sambela pona parce que je sens la conviction de prier avec toi, je sens la conviction ko kota na profondeur tokene ko longo la semence oyo bakoko ba sema na kati ya famille na bino. Oh yo comme bika ba conséquences innocent ya pamba oyebe lo côté peut-être au moment no pe mutute peut-être longo la pe zemite peut-être sala no pe mabe mingite peut-être moi makamwa malamu za mingi na kati ya bomo na yo mais oso comprendre te vie onga na zo bika eza vie où tu wapi loko la vie ya batu moko oyo ba sala ba bébé alors que tu es innocent na lingi na sambela pona yo je sens que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie et si kozali na lingi zo lo boko no ka ya mobali otia na motema na yo na sambela nzambe répétez na maloba oyo na sima na ngai loba nkolo Yesu lelo na ndimi na maloba na yo lelo na ndimi na miracle na yo na bomoi na ngai na kombo na Yesu amen vana kimia na sambela éternel Dieu Père de gloire na yeko kota na kati ya ndaku ya mama oyo azobela ya papa oyo azobela ya ndeko azoluka mosala ya ndeko nzambe libala eza ko décevoir ye ya ndeko nzambe mosala eza ko décevoir ye na kombo na Yesu en qualité ya mosali na yo père na pamboli ndeko oyo na sengi azwa solution atanga miracle na vie na ye atanga solution na vie na ye amona nkembo na ye na vie na yo nzambe na kombo na Yesu oyo nyonso azalaki na problème ya santé nzambe nazo kotisa lobiko na kati ya famille na ye na kati ya nzoto na ye oyo azalaki na problème esprit de mort azolota bandoto ya kufa azolota ba mari de nuit azolota ba femme de nuit nazo kotisa lobiko na kati ya ndaku na yo na kombo na Jésus tika nzamba lola oyo azwaka moto na putulu pe avandisi parmi les grands avandisa yo cette année na kombo na Jésus je prie amen. Que le Seigneur vous bénisse. Le numéro est affiché au bas de votre écran. Soko bengi okozwa l'apôtre Pierre qui tete Chaumba toko solola à long et à large. Bye. Nasengi yotambwisa ngai nasengi yozala na ngai ata konyo
grand merci na sponsor na biso officiel et anima ko sponsoriser biso pesa ki biso bongo ya salaire. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous